Tengomi, qu'on retrouve sur le compte Tindika Télévision, la chaîne pas comme les autres. La chaîne idéale, mais la cabine, basangona tango oyo ekoki, pe na tango oyo bozali kozela. Nena lobaka toujours kimia et régner partout na mabota na bino. Bande ko balandi mokolo lelo toye na cadre ya likambo etali société, pe religion na mbala moko na ndenge nini. C'est depuis mikolo eleki dossier Mike Kalambai na Mama Kawazi ezali kosala rage na ba réseaux sociaux. Oyo ba intervenant ebele basali ya nzambe balekaki na betando pona kopesa moi éclaircissement likolo ya likambo yango ezali nini. La sœur to Mama Kawazi o azali moyembi na nkolo il fallait basala featuring na ndeko Mike Kalambai o azali pasteur pe yende azali de toyebi parce que ba vérité uti ko bima yete azaka initiateur ya dossier to ya compétition munene majabu kasi nde toyebaki ye pe azali parmi ba coach oyo bazalaki ko évaluer bano bazalaki lokola ba talent na majabu yango to bengi kaka na liso na biso ya moko lokola parmi ba initiateur ya majabu. Mama Kawazi il fallait basala featuring na Mike Kalambai kasi na sima yango Mike Kalambai a comment ko profiter pour na ko bimana c'est est-ce que ba propos oyo Sœur Kawazi to Mama Kawazi Mama pasteur abimi na yango na betando ike ezali ya solo to ezali ya lokuta parce que ezali image tirée na bandeko mususu en tout cas to ko sélectionner kaka photo na audio et puis to ko yeba ndenge nini ya kosala analyse par rapport ya sujet yango en tout cas bandeko balandi na sengi na ingénieur Mike za doit tshela biso nanu audio ya Mama Kawazi et puis to continuer to yeba ndenge nini ya kosala analyse na sujet na biso ya mokolo alelo. C'est parti. I be talking about tomorrow boy benga ki a partir Australia lobby belé lobby boy ah ngana yo I'm no longer your manager. On nous a comme la prince. Cette histoire. Prince ne a donc il ne peut pas être histoire wana mutumoko ke ngana te dimana mutuka tozana vidéo soki photo ya ngana la lokuta nako c'est nako. Okay, when we finish talking, I'll get my phone. Okay, na téléphone nanga. C'est non, okay, but tu n'as évité pourquoi bazolo kilanga ceux qui les aliwan les bazolo kilanga na évité. I don't know why. Comment oui, bien ndena galia wa, zana expliquer yo. Mais na ton attention moko. Maman. On m'a demandé ndima iko sala na yo featuring wana. Je pense pas que c'est à cause de $1,500. Vous avez bien. Je vais sur le mot. $1,500. Je vais aller à $100. Je vais aller à John Azalawa. John Azalawa. Dans le bon mission. John Azalawa. Comment ça avait été même réparti. Je vais aller à $100. Maman, j'ai des gens quand même qui me respectent. Moi, j'étais reçu vraiment comme une Tapo is reaching out to me. Is reaching out to me. If you are planning anything for Mike to go back to work, plan it not with my name. Plan it not with my name. I don't want with my name. Everything that you are talking about there, about the owner of Majabu, the responsible of Majabu, I've never spoken to you. If you continue with my name in this mess, I did not take you 1, 2, 3 and bring you to and send you to Mike there. I did not take you to go and open your legs to Mike. I did not take you, my sister. I did not take you. Please, I don't want with my name. The God that I save is gonna fight and is gonna beat you hard. I don't play. I don't play. I pray a living God. I don't want you with my name in this mess. So what I've never spoken to you anything about Majabu owner and the wife. I've never spoken to you anything about the responsible of Majabu. I've never spoken to you about anything. And if you continue, I have all the recording of your calls. I'm not stupid. I was recording everything. I'm an IT technician. I've recorded every single conversation. Everything is recorded. Is recorded. And I'm gonna sue you with those details, with those evidence. I'm gonna sue you. Stop with my name if you want to live peacefully with your husband, with your men. Stop with my name.
I did not ask you to send me any details of you sleeping with Mike. I did not ask you. You send by yourself. So if you send by yourself, I don't want you to mess with my name, talking all the time with my name. If you want to plan anything with Mike for you to get a job, please don't do it with my name. Don't do it. I'm gonna sue you because I have every detailed recording. How you were talking about Mike, you were talking about that family, you were talking about Majabu. I have everything. So brains. Bandeko balandi bo utikoyoka ilongo nanga makambu oyo Ser Kawazi to mama Kawazi utikoloba nazo tatone parce que nazo yebate soki aza Ser to aza mama yo mwasi ya libanda bokenda kosala ba featuring oui ezali musala metango ozongi na ndako ya yo na 5h selo ba propos na ye babengi yo lisusu baye kozwa yo obimaki ndenge nini il fallait ozwa soin ya bana na yo il fallait ozwa soin ya mobali na yo osali yango te opesi importance na kolanda mutu azosalisa miziki nazonga nanu mwa moke mpo na nini likambo ebimi naza pour te naza pe contre te ndeko Kawazi aza ndeko nanga mwasi to ape na mois de la femme bonne fête à ba maman nyonso po Mars Cécile nanu te toujours continuer toujours ko célébrer mois de la femme ndeko Mike Kalamba yo azali pasteur consacré malgré que papa na ya molimo te wana etali biso te meto ebi azali na ministère o akambaka bandimi ya église na ye Mike Kalamba itobosana te tango le président de la République Fachi Beton azoki bokonzi azalaki wana pembeni ya président de la République pour la repesa nzambe merci kasi likambo wana epesaki mwa mbulu yeke na mitu ya bandongolo miso balingaka Fachi Beton te na mutu ya bae oyo balobaki mulu bakokozwa pouvoir te na mitu ya batu nyonso balingaka te ke bokonzi ya Fachi Beton ekende liboso balobaki ndenge nini kaka Mike Kalamba ya kozala wana kumisa nzamba tina njembo omonike ezali tricherie ezali tribalisme elobamaki ebele esuki wana te mwana mboka Mike Kalamba ayekozwa likanisi to babengi ye azala lokola initiateur to mutu akokamba Majabu talent abandaki kosala sélection azwaki baninga na bango ya miziki atiaki bango wana bandeko balandi eloko ya Majabu to compétition ya Majabu epate mboka oyo oleka boye Majabu oleka bebe Majabu papa Majabu mama Majabu eza eloko moko esali fierté ya peuple congolais kasi Mike lokola être humain jusque là aza na mwasi te bakabonaki na mwasi na ye penyel banda mikolo eleki etanke mutu aza na mai na makila na nyonso être humain a sans chaud akomi na nukoko te tango ake koluka mwasi ozala mwasi ya ndumba ozala mwasi ya normal mais mwasi ya batu te quand même tango yo ebiki oza mwasi ya batu ya libala eke Mike aza célibataire po jusque là divorce nanu et se prononcer aza marié mais processus de divorce est en cours asengi na yo wanda kobima na ye mbala ya liboso mbala ya mibale mbala ya misatu liboso na sima osali pe publicité ya vaseline oboyaki te mpo na nini mpo ye aza na posa ya nzoto aboya kende na bar aboya kende na wapi aza na bapeti na ye mike ma trouvé yo comme une responsable oyo lobi loboko koremplace penyel azokouche yo mpo na nini oboyaki te na kala bamama na biso ezalaki avobima na ye fo bala ye fo bapara bayeba yo mais nikilelo na yebi te kilelo yo mwasi ya bato ya libala epesa soni mpona nini asalaki yango toyoki dossier ya $1500 mwasi apesaki $1500 yo mpe Mike ozwi $1500 toyebi te ezalaki ya kashe mpo osala featuring ezalaki mpo bima na yo kushe ye ezalaki mpo somba bilam $1500 dossier wana toyebi nanu te bapesi yo Mike Kalamba $1500 mpo na nini to avancer tango nyonso bokendaka studio featuring aona ebimi te baike mususu basouffle biso balobi bapasteur alimete nyonso ekomi lokola bango baza bapasteur musicien avant babimisa album kisi na bango ezosenga ke basambwisa bango nani kaka na likambo oyo pasteur Marcelo aza inclus na kati pasteur Moïse Mbi aza inclus na kati y compris bato ya mike mpona kotanga bakombo na bango te bango nyonso bapasteur alimete n'est-ce pas ndeko Roger Baka na mikolo eleki alobaki bapasteur alimete misala bango ekomi na poasa
Pona kolobaka ba pasteur alimité te, ba pasteur en général. Mikolo au sex tap, au pasteur abo, au Michel Bakenda na MG40. O nanyo asimbi boakei. En tout cas, les sujets na biso te kozwa ta kosola makambo. Bon, auto continuer na sujet oyo. Pona nini basimbi si pasteur Mike touche. Ngana ko bien ngo touche, pamba te Kawazi ayebaki bien que Mike azali célébrité. Tant azo filmer Mike alali na mbetu après avoir quoi battre musala kitoko bango mibale ka ande ba se plaît nango o epesi peuple congolais pasi sentiment na bino boko bimisela biso on peut to sala nango so boza besoin se pesa public boko ta ba agence pornographique tozana na makambo ko tombole ko to soutenir Fachi Beto ko to sango yaki Fachi akufi boy na boy to ya lisu na makambo na bino o sex tap to tala bino et comme une série à novelas congolais comme on a sex tap TikTok, tonde eni tozo ebati. Mwana mwasi wana a filmé à l'accès kani Mike alali na mbetu wana. Popongyo nezaya makasi ni koloba mutu ase alembi. Asali musala makasi. Yo tiango obwaki na ba réseaux sociaux. Après ko apparaître na télévision pour na koloba ke ezambala liboso te, ezambala misato. Mama banga nzambe nani atindi yo. Nasdonga mwasi mamuke Nasuka ya majabu to mona ki distinguer première dame aki ko remettre ba chèque na ba oyo ba longa ki compétition wana. Eloba maki na makambo bele oh mama Denise bilambe zanga feti azanga ki place ok na bilamba sika yango na ngo majabu eloko loka compétition majabu première dame ya po président za camarade ya Mike eloba mi de toutes sortes. Et tala le lot sex tap Mike alamba ekobi. Nani atindi Kawazi asambusa Mike Kalamba. Po tozo trouver ngo lokola kabali moko monter po ba sambusa Mike po ya azali na filière président de la République. Oh ba audio ezali pa ya Moïse Mbie. Kala wana Moïse abimisa ki yango te ponani. Dossier Eliane matake kitaki awa. To moni na mteke Eliane azwa ba preuve ya ba audio o lelo Eliane abimi témoin ke azali pe na ba image wana frère pasteur Mike pasteur Moïse Mbie asa la kisaki yango tango ala kisaka yo le kaida na TV olobaki o violence viola yo abiso bazemi obibisaki yango te pona kaka lelo ezali sanga ya bana basi moko boye baza commandité na ba homme d'affaires moko boye pe ba homme politique moko boye po ba sambwisa bato nyonso baza na lignée ya président de la République wana selon analyse personnelle ngai na sali po kala nyonso wana Mike ba msuba ba melaka diamba ba mona ndenga melaka diamba kanga ina nu photo te ba msuba bi Mike kamba lingaka ba métier bimana na bango côté ya ba métro ba kanga ina nu photo te eliko lo bateke bazana ba téléphone okange pe photo te tant mususu batu ba olandanga ba zapi na ba photo ya makambo mabe ya Mike mais ba binisa ngote pona nini pourquoi komika na moment oyo point d'interrogation to moni de ni lesier malgré ba pétage na ye malgré makambo na ye to yebi déjà na arche mino na ya masumu na ya mabe ok na to yebele na lino na ok na ngo bongo mais pona nini Mike Kalamba itina niveau wana basimbisa yo touche po ko ina mutambo dindi na azomona Kawazi azali commandité na lisanga moko ya batu pa sa po tozaki na série mukuna tozaki na série Amen pasteur Amen tozaki na série interprète à Walo kaka mikolo lobi lobi touti na série Michel Bakenda MG40 siko to ko ina série Mike Kalamba novela sango ti wapi na soni bana kota la télévision ko pesa bango ba téléphone Android ezo pesa pasi pe mawa Mike mitiki na lidusu ondinda pona nini oyebi ke ba ini bazalaki ebele kaka yo oyemba Congo Uni Fachi Beton bato oyemba parti ya Fachi Beton e bazalaki ebele mais yo moko linga oyemba Fachi Beton wana basepeli na yo tala nengo sambo lokola mbongo akala o bakomo oketekela ba magicien ba $12,000 po bazwa bakwesa mboka na biso Congo kitoko te na mama Kawazi oza mwasi ya libala opesa soni mwa mbongo moya mukie bapesi yo ezala ebele ezala mukie po ntango binisi da 1500 opesi Mike Kalamba yo zoe combien ba mimi oya gouverneur ba Chibola ba nani
bazwaki ebele yo ozwi combien omisambwisa obimi ntina réseau oloba mpe 3 fois natiaki vaseline efuti yo combien mpona publicité opesa soni baobala biso ndenge nini bino boza na ndako ya mabala bozobima deja libanda bozopesa mibali na bino soni eloko nini elakisi mpe bana ya kawazi baza na ndako baza ya mobali na ye bamisu balobi kawazi azali mwasi ya mokolo majabu na mbongo ebele mokolo majabu aza nango yo ndimi na oka kosala bi wana me na ndimi te opesi soni na bamama toza na mois de la femme opesi biso soni malgré oboyi komifilme yo moko mutakala bolakisi ka moninga osambwisa ye mais histoire wana elakisi deja bolungu na ye sans plus tarder bandeko balandi analyse oyo nasalaki yango nga moko te nazwi quelques interviews ya bayimboka bapesi mpe makanisi na bango na sujet oyo ingénieur biyu accompagné biso tozwa bainterview puis tozonga mpona koconclure analyse na biso c'est parti bapropos ya bana mboka sur sujet Mike Kalambai ndeko mbote mbote mama kombo nani kombo nanga Aigle sango to actualité ya Mike Kalambai sango wana ndenge abimangi na mwana bato mama mwasi ya libala yo en tant que citoyen congolais omoni yango ndenge esala biso malamu te mama soki oyebi ke yo oza marie soki ke marie babali oyo epa pasteur yo okokende kolanda mobali mosusu te moto wana Mike Kalambai aza star aza musicien aza na chaîne na ye madiabu mais yo okokende kolanda na ye ndenge nini soki ke oza mwasi ya bato mi respecte ndenge mpe na mi respecte boye aza artiste musicien ah mama kozala actrice ya musicien ekozala neti eyakende kobima na Mike Kalambai te aza mwasi fala mibomba nde yango wana elo nalobi mama otika makambo kobebisa bareputation ya basala ya nzambe basala ya nzambe babebisa bareputation na bango te retour ekozala vagence ezalaka nde mabe ozanga ntango aye kotambola boye po ekoma makambo yake cibola na pase moko na ndenge ezalaki kaka boye tala ndenge ekoma soni makasi cibola atambola esu te bato bamona ye mama tika boye eza soni na yo moko tika biloko tika baje wana nga mpe na marie merci mwana mboka mbote na yo mbote mama kombo nani nga juste mukendi impression na yo eza nini par rapport ya actualité ya Mike Kalambai le pasteur mama na condamné makasi ndeko na biso mwasi na makambo alobi wana bali te ka mwasi na condamné nanu mwasi moto aliboso mwasi Mike Kalambai aza star aza mutu moko soki alinga bimisa eloko il faut azwa bastar nyonso oyo asepeli na ye babeti na ye mwa featuring eza proposition ya moto a proposition ondimi oye eza teke bakangi na makasi basalo makambo moko moye na makasi mais il faut yo moko omipesa ke tanke naza mwasi ya pasteur osali eloko première fois oconsulte mobali na te oyebisi eloko te deuxième fois oyebisi ete troisième fois toyokoyoka ka troisième fois donc eza faute ya Mike Kalambai te eza faute na yo mpo osali publicité ya mabe mpo bopase déjà 3 fois na makambo na bino nayebi makambo yango te eza makambo na bino bopase 3 fois Mike Kalambai aza mosali ya nzambe yo mpe so eza mwasi ya pasteur aza mosali ya nzambe mais abanga nzambe mwasi abanga nzambe eloko ya liboso. merci mbote na yo mwana mboka mbote mama impression na yo par rapport ya ndenge frère Mike Kalambai aza na hôpital na ba sex tape ndenge ebimi en tant que jeune mpe lokola ye baimpression na yo ezali ngai mpo na ngai nano osika na etumbu nzambe na ndenge aza na hôpital soki okufa akufa mpo aza motema mabe ye ayebi nano ke mwasi aza mwasi ya motu akokoma na niveau nini ayebi ke mwasi aza mwasi ya motu akebima na mwasi le pasteur ya Mike aza célibataire jusque là toyebi ke Peniel bakabwanaki ata bakabwana bandakala na nazela nini nango mpo abala dede ye mwasi wana ti ekokoma na niveau bakevanda eketi na 3 fois na uta eza mokie mpo na ngai saka basala ebele peut-être amoni apesa ye nde bayokana bakonta na mama mbongo apesi ye mbongo te ale yango wana eyekobima na mpwasa mwasi wana aza mabe mwasi wana nga pasteur mwasi ya pasteur mobimba akosala biloko bongo te mwasi wana kudaire akozala kuta ndaka liba te pasteur wana faut éviter mwasi wana en plus eza Mike Kalambai akozala mpe lisusu pasteur te wana eza mambo ya soni eza mambo ya buzoba yo pasteur oyo bandoki vive na mwasi mpe yo mwasi ya pasteur okoma te na niveau okevana na pasteur lisusu
ba featuring na bango wana ezosala makambo ebele bango bamusicien oyo mosusu batikali ya nsima basala attention bazokosa na mwa verse ya lukuta ake bima na ye mobali mpe kuna ni trace akoyeba te nzambe mpo na nga nzambe apinili bango mpe mobali wana boya mwasi wana aza mwasi mayele te. Merci. Mwana mboka olobi nipesa makanisi na yo par rapport à sujet. Bon, d'après nga la sujet o na ochi ko akemba ikalamba abimina mwasi abatu 3 fois. Yo ebike wa mwasi abatu. Mais attention les tinyo po ki ne ko linga musala nzambe. Musala nzambe pa ebike a musala nzambe pa zo servir. Nga ki était ça par rapport à featuring bazo beta ne ma ki kozwa. Bon, là biso to pesa pe mai kalamba faut ko ni. Yo ebike wa de ya mai wa pe musala nzambe po ba to na ba nimina o tiaka bango. So intention ni etinda yo po ki ne ko linga yo na. Po so ko ke ko linga ko bouger mwasi ako na intention ya ko linga yo. Ça ina makani. Siko yo musala nzambe o kene ko forcer mwasi abatu ndeni. Donc abana ko kanele banda kala po kene ko forcer yo. Yango ne na lobi na pesi tous les deux fautes pour nini. Yo ebike wa mobali abatu. OK ko linga mwasi abatu. Mwasi ba condamné yo pe tant que jeune soki lelo comme na succès comme pasteur yo comme musicien moko ya makasi bien célèbre ya musala osala. Yo osala makambo ya salite. Teme il faut na mi battre la siko na dignité nanga. O na komi na il faut na mi battre na dignité nanga. Yango na sini. Conseil nini okopesa na bango par rapport à makambo ndengeli. Bon d'après nga bango yo simi bale na pesi bango ka faute na condamner bango. Bango yo simi bale ka bazaka na faute. Merci. Mwana mboka mbote na yo. Mbote mama. Kombo nani? Kombo nanga Enoch Chilumba. Ba impression na ezani par rapport ya sango ekweli bana mboka nyonso likambo ya Sony Maika Kalamba ina sœur oyo fallait basala featuring. Bon, eza likambo moko vraiment ezosala biso mabe makasi. Pona komona bizaleli ya ba pasteur toza nango mikolo oyo. Nayebi ke Mike aza pasteur a liboso te ya sango wana etambola pona ye. Donc ba pasteur babandi ko mona biso lokola ba marchandise na bango ba makambo na bango moko boye ba biloko moko lia ko salela nzambe na ndenga solo bango bazo sala na ndenga ba makambo vraiment epesi biso pasi makasi to sepeli nango te. Un pasteur vraiment aza moto ko sala makambo wana te. Po azo bebisa nanu sangu ya nzambe donc réputation mabe na makambo ya nzambe. Donc pona nga vraiment donc esalinga mabe te vraiment po Mike aza pasteur na banda ko linga makasi na banda donc ko linga ye vraiment makasi mais likambo asali vraiment donc esepeli si biso te. Bon conseil vraiment oyo nga na kopesa ye vraiment pona ngai aboma église na ye wana abanda nanu atanga nanu bateye ye nanu epa ba pasteur ya mikolo afanda na ban ateya nanu lisusu bato te afanda po pasteur aosala makambo bongo aza pasteur pona ngai afanda nanu na ban akoma mundimi simple lokola bandimi nyonso obia ayemba ndenge toyebeli na ndenge ya koyemba wana ayemba na bamakambo na ye ya majabu wana esili pona ngai yango wana.